Soki lelo bozali koyoka ntango ya Madagascar ke kuna bazui bongo kisi ya coronavirus oyo wapi après essai na yango ba malade ya COVID-19 yango baebi ko bika aboye bape bokanga ke ezali bongo grâce na moko ya bana ya Congo oyo wapi atanga na faculté ya médecine awa na kati ya ba université ya Kinshasa donc inikil na mukuse na kombo ya Jérôme Munyanga oyo wapi sima ya ba recherche na ye aebi ko sala kisi oyo esi ebikisi batu ebele na kati ba Madagascar pe président ya Madagascar andimi yango po kisi yango sima ya teste ba maladi ya coronavirus ba biki na yango talatina lokola nzambe apesa ba congolais mayele ebele ba génie basilite botala ba génie mususu bango yoyo oyo wapi awa na kati ya mboka na biso ndeko oyo bazali komuna na kombo ya James oyo avali spécialiste na biomédical pe lisusu Karl Lushiku oyo avali bongo chef de travaux na kati ya ba IPC na masolo etali bongo robotique Raphaël Ikwekini oyo wapi azali bongo ingénieur na technologie pe na communication boye bake bango basali respirateur oyo baminganga babengaka na kombo ya ventilateur de réanimation yango bayaki ko présenter yango et pas ya vice ministre ya ba intérieur pe sécurité innocent bokele walaka le territorial mwana ya ndaku mutu oyo aibi masolo yango kitoko po amema nsango ya réanimateur oyo basali na conseil de ministre wapi esengeli ministère ya santé na cellule ya riposte ya COVID-19 awa na mboka na biso baleka ko tcha bandeko oyo poids afin que baba ko sala ba respirateur yango ebele po esunga ba congolais oyo bazali ko bela maladie ya coronavirus awa na kati ya mboka na biso kaka ndenge bozali komona démonstration esale makate bino moko botala ndenge ba ingénieur congolais oyo ba génie basali démonstration yango liboso ya vice ministre ya intérieur pe sécurité innocent bokele walaka le territorial tala ndenge respirateur yango ezali ko sala kokamwa na suka bondi milanga ike balobaki boye oyo bozomona eza oyo babengi respirateur oyo ezo permettre batu oyo baza na problème ya kopema et permettre bango bapema lokola bato baza na bokono ya corona COVID-19 appareil oyo tosali eko permettre bango bapema donc eza respirateur appareil oyo ils ont fonctionné na batterie nango azana autonomie et puis royuki pe brancher yango na secteur SNEL donc ce qu'on peut ici azana interrupteur au peut ici nous avons la possibilité ya pour régler auto bengi fréquence ya respiration ils ont varié ils ont dépendre na type ya ba malade oyo médecin zo recevoir akoyi kozala mwana akoyi kozala elenge akoyi pe kozala paka. Alors, une fois qu'on a réglé la fréquence de respiration, on peut utiliser le masque et vous permettre patient à Tchéango, Nazolo, pour être manapopéma. Parce que pour ça, en 3 jours, ils ont premier modèle Tosali, mais vous avez 3 autres modèles où ils sont en cours de fabrication. Alors, ils ont prototype et appareil. Les appareils ils ont fonctionné déjà. Le sein du gouvernement, sous Nabiso, pour être en mesure de multiplier les respirateurs pour fournir les hôpitaux. Appui le gouvernement, il a vraiment pour l'avancement du projet Nabiso. Tala, soki tokozelaka kaka ke OMS na bamboka bapaya bacha biso poids afin que to ba ko lutter contre la maladie ou ya coronavirus. Boye bake tokozela lokola mukomboso azanga mokila esengeli biso moko ba congolais tocha maboko ndeka kaka mokonzi ya mboka alobaki na message na ye ya état d'urgence ke esengeli batutu bazala na bomoko bazala lisanga soko vali na eloko na yo esengeli oche yango tala ba congolais oyo bango basali oyo ezali bongo respirateur o minganga bango babengaka na kombo ya ventilateur de réanimation pona kosunga ba congolais baye bakozala réanimer na ba pareil oyo esalemi na bana ya mboka Congo ba génie ba ebele mais totala ka libanda tocha bandeko oyo poa na kanisi tokozala ba respirateur ya Chine te ya Italie te ya Amérique te mais tokozala déjà na oya biso moko oyo ezali kosalema awa boinde zalaka